commentaire, la servante de Dieu, Maman Nabiso Sandra Mbouyi. Maman Sandra Mbouyi, la servante de Dieu ya Tongo. Msala nzambe ya Tongo kande na lobaka. Lelo toye na dossier pe affaire ya Maman Nabiso Sandra Mbouyi. Ba fan ya Maman Sandra Mbouyi bozali. S'il vous plaît, ceux qui bozali, na ba commentaire. Et puis, komelanga bisika oyo zolanda Maman Nabino Étoile Ines TV. Nalobaka toujours, nalingaka bien soki nasali mo analyse émission nanga information na yeko pesa toyeba na bisika tozali. Eza vraiment important. Komelanga kaka place ozali na sepela, eza mwa bongo. Voilà. Lelo toye na dossier ya Maman Sandra Mbouyi mbutu ya makasi eutaki kobima awa kindumba ya mobali na ye kane boyebi kindumba ya papa na biso Jean Bosco eyaki kobima na poisa. Eza makambo kobomba te mutu nyonso ayebi. Boyebi ezalaka na sens ya kindumba mosusu mosusu mobali abali. Après 3 ans de mariage, oye ko découvrir que non mobali azobimaka na mwasi moko songolo. Wana penza tokoki koloba oyo eza diable akoti na ndako ya libala. Mais kindumba ya mobali oyo aza deja na mwasi na ye babimaka na ye ti azobala mwasi. Azalaka deja na makangu na ye. Ti abali azo continuaka ko vivre na makangu wana pendant soki 4 à 5 ans. Wana kindumba wana ekomi na niveau moko ya kimotema mabe. Wana penza eza kindumba chor, kindumba ndoki. Eza bongo. Yango kindumba ya papa na biso Jean Bosco. Parce que yazaki déjà na mwasi kala. Avant ya kobala na mama na biso Sandra Mbouyi. Abande déjà kobimana fatu wana. Ezalaki bongo. La famille, lelo toye awa tomoni mwa ba message ya makasi ye kobima concernant papa Jean Bosco. Azape musala nzambe aza pasteur na koki koloba te ke no asambelaka nzambe ya solo tete eza place na ngate. Ye moko na nzambe nde bayebani. Tomoni message ye kobima awa na kotiela bino bato ya YouTube. Bino bolandaka Mama Étoile na YouTube. Chaîne na biso ya YouTube ezalaka Étoile Ines TV. Étoile Ines TV. Kande bomo na chaîne na biso ya TikTok nde ezalaka pe chaîne ya YouTube. Alors bao ba olandanga na YouTube na kotiela bino message ya oba pesi papa na biso Jean Bosco mobali ex mobali ya Mama Sandra Mbouyi. Na message wana eloko esali que non lelo na ya kosala analyse. Bande konanga ezali que na message ba message eza tellement ebele mais eloko moko kaka itikaki nga na mutu eza que balobi nzamba lobi papa na biso Jean Bosco asenga Mama Sandra Mbouyi pardon, asenga ye bolimbisi, asenga ye pardon na makambo oyo auti kosalela ye. Yango message nzambe apesaki ndeko na biso prophétesse, apesaki ndeko na biso musala nzambe. Bon, la famille, ngana linga toujours koloba makambo susu foto lobaka biso nyonso. Moi je suis une servante de Dieu. Na sambela kana tanga ka Bible. Depuis ki bo mwana na yeba ndako nganga te na yeba kaka kombo ya Yesu. Soki nazana likambo na tiaka mabolongo na ngana se na komi kobelela nzambe. Ba makambo susu foto lobaka vérité. Na yaka mpona koyako kokitisa musala nzambe moko songolo te. Soki muto osala mabe azosala mabe. Papa na biso Jean Bosco na lingaki na kotela ye soki ezalaki ke abalaki Mama Sandra Mbouyi et après un moment donné nde akomi bimaka na mwasi mosusu. Tolingaki toloba diable libala Mama Sandra Mbouyi mosusu balia ya famille e bando linga Mama Sandra Mbouyi abala te. Mais kaya papa na biso Jean Bosco eza différent na kindumba ya mibali mosusu. Eza penza différent. Donc papa na biso Jean Bosco ayebaki nini abande koluka na vie ya Mama Sandra Mbouyi. Ayebaki nyonso abande koluka. La famille, c'est vrai ko ya kosenga bolimbi, si to ya kosenga ko kiko ya kosenga, mais kosenga wana nde ko changer makambo. Papa Jean Bosco atikala kolinga Mama Sandra Mbouyi te eza réalité. Atikala kolinga yete po mobali oya linga ka mwasi. Ata soki azalaki na basi 60, azalaki na basi 10 000, mais le jour kaka balaka. Soki réellement bolingo ezali akata na kananu na basi wana. Ata soki akozonga kana bango akozonga kata après 10 ans ya libala. Aye kozonga na tana moko. Mais papa Jean Bosco aza mutu moko ye deja tina Mama Sandra zokota na ndako ya libala. Ake kozwa pe chéri na ye makangu na ye akoti ye na ndaku. Azala mwana na bango musala. Azala nunu ya bana na bango. Lelo oyo bana Mama Sandra Mbouyi mwana na ye a mwasi ya liboso abande olobate.
tokoyeba nunu wana ye mutu asala mwana wana abanda akoloba te ezaka pasi ata kutu bolimbisi yango nini oyo akoya kosenga ndo bazongana na mama Sandra Mbui toyebi ke likambo ya 2 personnes bakotaka yango te mais papa Jean Bosco atikala kolinga mama Sandra te alinga mama Sandra ta mukete. Moi je me rappelle les ana interview moko papa Jean Bosco asala omoni mobali soki alingi mwasi ata soki na baseri wana zaki intéressé na mwasi te na public ezala ba makambo mosusu tobimisaka te okoti koloba ngo na public te. Et pour votre information batu o nyonso bomonaka babengaka na ba plateau ake koloba avant akoma na plateau batunaka bango déjà mituna. Et puis ezate ke no ezalaka ba émission moko elekaka en direct te ya koloba soki mutu alobaki mabe ba cameraman baza na 1000 chances ba réalisateur baza na 1000 chances ya kokata parti wana ezalaka bongo. Mais na émission moko na utaki kolanda la famille boyoka makambo papa na biso Jean Bosco azobimisa po na mama Sandra Mbui ye azalaki ata soki Congolais nyonso de partout ata ba oyo babotama lelo na poto bana mike bayebi ba musicien na biso. Mais papa Jean Bosco azoloba na batan wana nga nazalaki na Belgique natikala koyeba Sandra Mbui te ezalaki nde camarade na nga moko ayebisaki nga lobi Jean Bosco comme nano bali te malamu bala Sandra Mbui alobi na yebi fi wana te et puis azobenga na fi wana moi je suis au bala na émission ke ndoloba fi wana te. Oh mama na biso pe tango na zonga kikin mama na biso ayeko yebisanga lobi eza na fi moko ayemba kabie kombo na ye Sandra Mbui koti ko bala mwana mwasi wana te alobi na yebi fi wana te jusqu'à ce que mama Sandra kendaki Belgique ne place ba kende okutana. Papa il fallait komona tana elongia mama Sandra Mbui parce que bango nyonso mibale bazaki na plateau. Il fallait komona penza elongia mama Sandra Mbui asepelaki na yete na ba réaction mobali et bande déjà kolakisa ke mobali oyo alingaka yete mobali oyo atikala kolinga yata mukete. Papa Jean Bosco atikala kolinga mama Sandra te alingaki yete atikala pe kosepela ta mukete na mama Sandra Mbui. Donc avant d'atika na mama Sandra Mbui pour la visibilité pour la connexion pour ayebi ke Sandra Mbui ndenge aza boye avec facilité akoti kokutana na batu minene. Nani ayebaki papa Jean Bosco ou bien nini jimo na ye na Congo na biso totikala koyeba bango te bien que jimo na ye abalana na mama Lydia Kaseya mama Lydia Nseza Kaseya so Kaseya oya yemba unkwatishe même atikala koyeba na te. Parce que maman Lydia Kutu azalaki na succès ya makasi te azalaki na moi succès mais ya makasi azalaki te mutu aye kosala ke papa Jean Bosco na jumeau na yeba ya koyeba na eza bongo mama Sandra Mbui eza mama Sandra Mbui après ka kobala na mama Sandra Mbui yango place visibilité na bango pe yaki kobanda bazakaka bazalaki batu moko bakende ko vanda na Belgique et puis Belgique yango bakotaki na ndenge nini yango mutuna eza pasi Papa Jean Bosco ata soki lelo aye kosenga bolimbisi na oya saleli mama Sandra Mbui ekozalaka toujours pota na motema mama Sandra Mbui yango nga na lobaka vomie ondima na yo humiliation ya boyka neto monaki mama Sandra Mbui libala ekufa okende kobalana na mobala malonga potango tokotaka na ndako ya libala ezalaka mondu mususu eza lisusu eba ya ba parent te ke no wana na kokutana na mutu avi na nga so kokutani na mutu avi na yo ya mabe yeba deja ke futur na yo ekomi mabe ezalaka bongo. Mama na biso Lydia oya yembaki magidar ye wana zaki na libala moko tina ba mama bokilo bazotinda ba audio ko ya kofinga mama Lydia wana aboma libala batu baseka ye bachola ye na réseaux sociaux yo chrétien ozokende ko boma libala mais lelo oya ye ko se retrouver na mobali moko malonga ata soki batu bayembaka ke non mobali wana za muke mais mama wana lelo bo sentir que non elle est heureuse comparativement ya ndenge azalaki kala. C'est de la même façon avec le mama Sandra Mbui bozana mabala omoni ke libala oyo ezosimba lisusu te mobala zo utilizaka yo mobala za mobala malonga te longwa to encourageaka divorce te mais eza na baka mosusu il faut longwa obima eza na baka mosusu oyo il faut pas ovanda soki ovandi yo moko kokufa
toyebi ke esalaka pasi me baréalité mosusu choix eza te. Révélation sur couple Sœur Sandra Mbui et Pasteur Jean Bosco. Pasteur Jean Bosco Zambe ayebisinga osenga mwasi na yo Sœur Sandra pardon. Sœur Sandra Zambe ayebisinga o pardonner mobali na yo Pasteur Jean Bosco parce que aza mobali oya yo o Nzambe apesaki yo landa révélation na ngai ndenge ipandaki ti o ekoma na suka wana. Nzambe ameminga na révélation na te couple naosala moko nsima na osala mosusu. Premier couple eza couple ekoni et deuxième couple eza couple koni ya Sœur Sandra Mbui na mobali na ye Pasteur Jean Bosco. Namoni Nzambe kozwa bango moko na kote na ye mosusu na kote na ye aye akotisi bango na kati ya ndako moko. Et atango azomema namoni comme ça ke kozwa mobali esika azalaki aye kokotisa esika mwasi azalaki na ndako o mwasi azalaki et ayebisi mobali senga mwasi na yo pardon na ba erreur nyonso oyo okomettre. Et namoni ke Pasteur azalaki na eloko mosusu ya koloba te ke aboyi to nini te me ayaki kokita liboso ya Sœur Sandra mpo na kosenga ye pardon. Me namonaki Sœur Sandra motema ekomaki deja donc ndenge motema ekomaka mutu na suka ekomaki vraiment ya libanga andimaki lisusu pardon wana te. Mais malgré namoni ange atelemi kaka wana azozela Pasteur Jean Bosco asenga pardon et ayoka maloba ya Sœur Sandra ya suka. Alors tango atelemi azoyoka mobala continue ko éplorer grâce et pas à moi sinae komikitisa jusqu'à Sœur Sandra linga kité. Donc aboyaki vraiment. Mais naimoni ange wana a tourné côté ya Sœur Sandra ayebisi ke me yo lobaka toza chrétienne limbisa mobali na yo. C'est ça donc la chrétienté, c'est ça la chrétienté. Limbisa mobali na yo pardon eza autorisé na kati ya christianisme. Tant que amikitisi abandi kosenga yo pardon pendant temps molai et que olimbisa ye puis osalela ye eloko akolia selo loboko na yo po pardon na yo ezala pardon na ye ezala agréé ozolingo sala ngo te poane. Sandra limbisa mobali na yo ko humilier wana ange de l'Éternel oya mema kinga na mema message oyo ko humilier mobali note na réseaux sociaux parce que o wana aza mobali na yo. Jean Bosco tala mwasi na yo ko abandonner mwasi na yo te pona maloba ya bato tala mwasi na yo. Donc soki Sandra o humilier mobali na yo yebaka ki o détruire vie na ye destiné na parce que toi le bazo zela yo o humilier mobali na yo. Mais ko humilier mobali na yo te ngai naza kaka messager ya pamba oyo atelemi naza kotala événement ndenge ezoleka donc nazomona nayebi te wapi nga nazalaki me nga nazomona événement ndenge eza
donc koleka nazomona événement ndenge ezoleka nde azoyebisa ye kohumilie mobali na yo te parce que okobebisa parcours pastoral na ye kohumilie ye te parce que toile bazozela yo ohumilie ye mosala monene eza na maboko na bino oyo ezosenga ke bosala yango kohumilie mobali na yo te alobi mosala monene eza na derrière mobali na yo oyo ezosengaki asala yango kohumilie ye te me tia nde maboko oleleve ye ntango alobi bongo namoni sœur Sandra akiti e namoni sœur Sandra azwi bapoisson mbisi mpenza ezalaki mbisi mpenza ya mai ya bangolo ezalaki 4 ngolo namoni sœur Sandra abomi mbisi wana mpe asali yango apresente mobali na ye e ange akei ndeko sunga ngai na message oyo bopartage yango bolike borepublie bosala ke ekomela sœur Sandra esika azali na mobali na ye tala nzambe azoye koyebisa bango ke couple wana ifo ezala ini ezalaka na bacouple mosusu bakabolaka yango te oyo esa volonté ya nzambe bakabolaka yango te soki oza na kati mpona kokabola yango ozala libaku mpe okokutana na nzambe donc ede couple oyo nzambe moto atindi nga namema message namemi ndenge bayebisaki nga ndenge na bandi ndenge nakomi na suka ndenge nzambe alakisaki nga mais ede nga na kopartage sœur Sandra ayoka parce que namoni ke ye mpenza donc azalaki na décision ke akokozonga susima te mais ekomela mpe mobali ke mobali akende kosenga mwasi na ye pardon parce que mwasi na ye wana soki adivorce akoyengayenga. Que le Seigneur vous bénisse soki osabone mpe nzambe akopambola yo. Merci beaucoup. Nzambe amemaki nga na couple ya sœur Sandra Mbui oyo nauti kosala première partie video nango eza deja wana e nazokota na deuxième partie ya deuxième couple oyo nzambe amemaki ngai mais nzambe alobaki makambo moko très important oyo ezotala vie ya couple landa oyeba makambo ekosungo makasi yo moto bali nano te yo moto ozoprépare mariage yo moto oza deja na kati ya couple ekosungo makasi okoyeba ndenge nini ya kotambola. Avant que tokoma na deuxième couple ntango totiki couple ya sœur Sandra nzambe aye koyebisa nga alobi na nga na couple vérité eza très important. Vérité na couple eza première chose oyo il faut ezala étaler likolo ya mesa oyo mwasi akorespecte oyo mobali akorespecte eza vérité parce que na couple soki vérité eza te couple ezalaka couple te epanzanaka wana nzambe moto azoyebisa nga avant tokoma na deuxième couple ayebisi nga soki vérité eza te na kati ya couple wana epanzanaka le jour oyo mutu oyo moninga akosaki ye akodécouvrir vérité mutu wana akodécide mpe akozwa déception akozwa déception moko makasi mpe akozala susu na motema ya kovanda na mutu oyo moninga oyo amemaki ye na lokuta te yango mpo na yango il faut koveiller sur bacouple na bino po couple ezala toujours et donc ezala bâti sur la vérité
soki mwasi azokosa mobali, mobali mokolo akodécouvrir ke mwasi akosa ye na eloko moko libala ekosila. Soki mobali azokosa mwasi, le jour mwasi akodécouvrir ke mobali na ye akosaka ye, akosa ye na eloko moko d'office, libala wana ekosila. Na makambo eza penza secret to peza sacré. Soki mwasi akosi mobali, le jour mobali akodécouvrir vérité. Na pesi exemple ndenge bazoloba na nga na repetaka kaka o nzambe alobi na ngai. Ngande nazo pesa exemple. Comme si mwasi ayebisi mobali ke abota te. Mais le jour oyo mobali azo découvrir ke mwana wana azalaka ya mwasi de fois libala wana ekokufa. Soki pe mobali ayebisi mwasi ke ye abalaka liboso te. Donc les jours où mobali mwasi azo découvrir que mobali wana bala liboso, azana bana to azana makambo ne asalaka liboso ye na mwasi wana bakabwana te, yebaka ke couple wana mwasi akodeside libala ekosila. Ndenge moko pe soki mobali akosaki mwasi, mobali soki mwasi akosaki mobali, mobali pe akodeside libala ekosila. Nde Nzambe ayebisi nga couple il faut botambola na kati ya vérité. Pour Saint-Esprit atambusa couple wana, il faut couple wana ezala bâti sur la vérité. Nde ayaki kokende nanga na couple o ezalaki bâti sur la vérité te. So na bango ndenge esukaka. Alobi nanga oyo eza New York. Na yeko ya ye awa po na lakiso histoire moko eleka awa na New York. Alobi omoni tala couple oyo, tala makambo ekoleka. Na ye komona couple mwasi azalaki chrétienne, mobali tato do aza sa position. Mais mwasi azali koconvaincre ye quand même azongana asambelaka. Alobaki ke aza chrétien, mais tant mwasi akoti a découvrir que non azosambela te, alingi pe makambo akosambela te. Mais mwasi abandaki kosambela mpona ye Nzambe asunga ye, akota pe akoma kosambela lokola ye, parce que alobaki na mwasi ke ye pe aza chrétienne. Alors tango baza kovivre na kati baboti mwana moko. Na kobota na bango mwana moko, mwasi abimaki lokola mutu oyo ake musala. Me kobima na ye mobali atikali na nsima. Nzoka mobali aza moto ya misala ya molili. Mobali azalaka na mbeto moko ezalaka na chambre na bango, bambeto eza pliable boye. Mwasi alingaka bilisa mbeto wana mobali alingaka te. Ayebisaka te mbeto wana nga atambola nango partout parce que ezalaki mbeto nanga bomwana para nanga asombelanga etikala souvenir nanga natambolaka nango partout. Soki na donc na air moko nalinga ko se reposer wana atambolaka nango partout. Donc il faut ezalaka na chambre. Nzoka eza nde soki temple ne mobimba yango wana. Ye sima ya mwasi ne soki mwasi aza te asala makambo na ye, soki mwasi azongi akuti ye afani na ye normal. Alors le jour wana lokola Nzambe alalaka te, mwasi abimaki, il fallait akende, mais abosani eloko na kati ya ndako. Alors tango mwasi akei penza après azongi na nsima, kozonga azozonga, mobali ayebi ke mwasi ndenge akia kozonga na ye lisusu te po akendaka na ye kala ya azonga nsima te. Mobali etale mbeto wana e alali likolo nango akufi. Avimbi akomi tala munene, tala lokola bapompe ye, atondi basinga oyo ekangaki lokola babreter. Donc mbeto wana ezali lokola na marque ya forme kwa nde balalisaka bana na baberso. Atondi eloko wana
sikoyo mwasi ntango azoretourne mpo azwa eloko atikaki na ndako akuti porte polele akipe te ayebi kaka ke bazangango mibale mobali aza na kati akoti na salon amoni mobali te akipe te akanisi kaka defo aza na chambre to aza na douche akoti ti na chambre amoni mpe mobali na mbeto te akipe pe te afungoli mbala moko kaka namoni afungoli kote ya garde-robe afungoli donc batiroire na kati ya garde-robe abimisi eloko oyo alingaki azwa ko ntango alingi akanga nzoka mobali na bakisi na esala ezake moto akuta ye na kati te na kati ya makambo wana te ndenge osala ti ndenge akobimisa na baere na ye wana moto akomela ye te mwasi ntango azokanga yango mpo na abima amoni bapapillon mwasi amime nini eza étrange au nom de jésus bapapillon baoleka au nom de jésus mwasi akangi garde-robe atala pembeni na ye boye mobali avimbi ti akomi lokola pate soki ekomi na suka ezokoma pembeni akopasuka mwasi akrie asote akwe na mbeto kokwe akwe na mbeto ntango mwasi akrie bo bapapio babimi na kati ya mobali batondi chambre mwasi abandi koganga abimi libanda abengi secour abengi bato baya kotala evenema abo ntango bato baye kokuta bakota boye donc mobali asi akufaki na ye fale pa mwasi amoni akota meme mobali akufaki na ye nde babimisi mobali bakundi ye babimisi mobali nzambe ayebisi nga namemi yo mpo otala couple oyo ezotambola na lokuta soki oza magicien to oza nani oyo ozali yebisa mobali na yo oyo ozali soki oza mpe verite yebisa mobali no ozali mobali mpe yebisa mwasi no oyo azali nzambe ayebisi nga ekoede yo ke mobali mwasi oyo ayebi nzambe ntango odécouvrir ke mobali naza bien te mobali ayebisi ye verite akoyeba ke mobali asalelaka magie des fois nakota nanu te nabeta apres to mpe akobenga yo akoyebisa ke nalingi nzela wana te soki olingi tozala na yo libala nalingi nzela wana te defo okoki kosauve ame na ye defo mwasi mpe mobali mpe akoki kosauve ame ya mwasi me ntango couple eza kotongama na lokuta eke mwasi aza na misala mosusu mobali aza to na misala mosusu le jour moko na bango akodécouvrir verité yebakaki libala wana esili zwa yango kende koloba et je me suis réveillée que le Seigneur vous à faire la servante de Dieu, Maman Nabiso Sandra Mbouyi. Maman Sandra Mbouyi, la servante de Dieu, ya Tongo. Msala nzambe ya Tongo kande na lobaka. Lelo toye na dossier pe à faire ya Maman Nabiso Sandra Mbouyi. Ba fan ya Maman Sandra Mbouyi bozali. S'il vous plaît, ceux qui bozali, na ba commentaire. Et puis, komelanga bisika oyo zolanda Maman Nabino Étoile Nines TV. Nalobaka toujours, nalingaka bien soki nasali mo analyse émission nanga information na ekopesa toyeba na bisika tozali. Eza vraiment important. Komelanga kaka place ozali na sepela, eza mwa bongo. Voilà. Lelo toye na dossier ya Maman Sandra Mbouyi mbutu ya makasi eutaki kobima awa kindumba ya mobali na ye kane boyebi kindumba ya papa na biso Jean Bosco eyaki kobima na poisa. Eza makamba kobomba te mutu nyonso ayebi boyebi ezalaka na sens ya kindumba mosusu mosusu mobali abali après 3 ans de mariage oye ko découvrir que non mobali azobimaka na mwasi moko songolo wana penza tokoki koloba oyo eza diable akoti na ndako ya libala mais kindumba ya mobali oyo aza deja na mwasi na ye babimaka na ye ti azobala mwasi azalaka deja na makangu na ye ti abali azo continuaka ko vivre na makangu wana pendant soki 4 à 5 ans wana kindumba wana ekomi na niveau moko ya kimotema mabe wana penza eza kindumba chor kindumba ndoki eza bongo yango kindumba ya papa na biso Jean Bosco parce que yazaki déjà na mwasi kala avant ya kobalana na mama na biso Sandra Mbouyi abande déjà kobima na fatu wana
ezalaki bongo. La famille, lelo toye awa tomoni mwa ba message ya makasi eye kobima concernant papa Jean Bosco. Aza pe musala nzambe aza pasteur na koki koloba te ke no asambelaka nzambe ya solo te eza place na nga te. Ye moko na nzambe nde bayebani. Tomoni message eye kobima awa na kotiela bino bato ya YouTube. Bino bolandaka mama Étoiline na YouTube. Chaîne na biso ya YouTube ezalaka Étoiline Ines TV. Étoiline Ines TV. Kande bomo na chaîne na biso ya TikTok nde ezalaka pe chaîne ya YouTube. Alors bao ba olandanga na YouTube na kotiela bino message ya o bapesi papa na biso Jean Bosco mobali ex mobali ya mama Sandra Mbuyi. Na message wana eloko esali ke non lelo na ya kosala analyse. Bandeko nanga ezali ke na message ba message eza tellement ebele mais eloko moko kaka itikaki nga na mutu eza ke balobi nzamba lobi papa na biso Jean Bosco asenga mama Sandra Mbuyi pardon, asenga ye bolimbisi, asenga ye pardon na makambo oyo auti kosalela ye. Yango message nzambe apesaki ndeko na biso prophétesse, apesaki ndeko na biso musala nzambe. Bon, la famille, ngana linga toujours koloba makambo susu foto lobaka biso nyonso. Moi je suis une servante de Dieu. Na sambe la kanatanga ka Bible. Depuis kibo mwana na yeba ndako nganga te na yeba kaka kombo Yesu. Soki nazana likambo na tiaka mabolongo na ngana se na komi kobelela nzambe. Ba makambo susu foto lobaka vérité. Na yaka mpona ko yako kokitisa musala nzambe moko songolo te. Soki muto osala mabe azosala mabe. Papa na biso Jean Bosco na lingaki na kotela ye soki ezalaki ke abalaki mama Sandra Mbuyi et après un moment donné nde akomi kobimaka na mwasi mosusu. Toningaki toloba diable libala mama Sandra Mbuyi mosusu balia en famille et bando linga mama Sandra Mbuyi abala te. Mais kaya papa na biso Jean Bosco eza différent na kindumba ya mibali mosusu. Eza penza différent. Donc papa na biso Jean Bosco ayebaki nini abande koluka na vie ya mama Sandra Mbuyi. Ayebaki nyonso abande koluka. La famille, c'est vrai koya kosenga bolimbisi, to koya kosenga, koki koya kosenga, mais kosenga wana nde ko changer makambo. Papa Jean Bosco atikala kolinga mama Sandra Mbuyi te eza réalité. Atikala kolinga yete po mobali oya lingaka mwasi. Ata soki azalaki na basi 60, azalaki na basi 10 000, mais le jour kaka balaka. Soki réellement bolingo ezali, akata na kananu na basi wana. Ata soki akozonga akana bango, akozonga akata après 10 ans ya libala. Aye kozonga na ta na moko. Mais papa Jean Bosco aza mutu moko ye deja tina mama Sandra zokota na ndako ya libala. Ake kozwa pe chéri na ye makangu na ye akoti ye na ndaku. Azala mwana na bango musala, azala nunu ya bana na bango. Lelo oyo bana mama Sandra Mbuyi, mwana na ye mwasi ya liboso abande oloba te. Toko yeba nunu wana ye mutu asala mwana wana abanda akoloba te. Ezaka pasi. Ata kutu bolimbisi yango nini oya koya kosenga ndo bazonga na mama Sandra Mbuyi. To yebi ke likambo a 2 personnes bakota kango te. Mais papa Jean Bosco atikala kolinga mama Sandra te. Alinga mama Sandra ta mukete. Moi je me rappelle les ana interview moko papa Jean Bosco asala. Omoni mobali soki alingi mwasi. Ata soki na ba série wana zaki intéressé na mwasi te. Na public ezala makambo mosusu to bimisaka te. Okoti kolobango na public te. Et pour votre information batu o nyonso bomona ka babengaka na ba plateau ake koloba. Avant akoma na plateau, batuna kabango déjà mituna. Et puis ezate ke no ezaka ba émission moko le kaka en direct te. Ya koloba soki muto alobaki mabe. Ba cameraman bazana 1000 chances, ba réalisateur bazana 1000 chances akokata parti wana. Ezalaka bongo. Mais na émission moko na utaki kolanda. La famille. Bo yoka makambo papa na biso Jean Bosco azobimisa pona na mama Sandra Mbuyi. Ye azalaki ata soki Congolais nyonso de partout ata ba oyo babotama lelo na poto bana mike. Ba yebi ba musicien na biso. Mais papa Jean Bosco azoloba na batan wana ngana azalaki na Belgique. Na tikala koyeba Sandra Mbuyi te. Ezalaki nde camarade na nga moko ayebisaki nga lobi Jean Bosco comme nano bali te malamu bala Sandra Mbuyi alobi na yebi fi wana ten et puis azobenga na fi wana moi sosi obala na émission ke ndoloba fi wana te oh mama na biso pe
tango na zonga kikini mama na biso ayeko yebisanga lobi eza na fi moko ayembaka bie kombo na ye Sandra Mbuyi koki kobala mwana mwasi wana te alobi na yebi fi wana te jusqu'à ce que mama Sandra kendaki Belgique ne place bakende kokutana papa il fallait komona tana elongi ya mama Sandra Mbuyi parce que bango nyonso mibale bazaki na plateau. Il fallait komona penza elongi ya mama Sandra Mbuyi asepelaki na ye te na ba réaction mobali. E bande deja kolakisa ke mobali oyo alingaka ye te. Mobali oyo atikala kolinga ya ta mukie te. Papa Jean Bosco atikala kolinga mama Sandra te. Alingaki ye te atikala pe kosepela ta mukie te na mama Sandra Mbuyi. Donc avant d'atika na mama Sandra Mbuyi pour na visibilité, pour na ba connexion, pour ayebi ke Sandra Mbuyi ndenge aza boye avec facilité akoki kokutana na batu minene. Nani ayebaki papa Jean Bosco ou bien nini jimo na ye. Na Congo na biso totikala koyeba bango te, bien que jimo na ye abalana na mama Lydia Kaseya. Mama Lydia Nseya Kaseya so Kaseya. Oya yemba unkwatishe. Même atikala koyeba na te. Parce que maman Lydia Kutu azalaki na succès ya makasi te azalaki na mwa succès mais ya makasi ezalaki te. Mutu aye kosala ke papa Jean Bosco na jumeau na yeba ya koyeba na eza bongo mama Sandra Mbuyi. Eza mama Sandra Mbuyi après ka kobala na mama Sandra Mbuyi yango place visibilité na bango pe yaki kobanda. Baza kaka bazalaki batu moko bakende kovanda na Belgique et puis Belgique yango bakotaki na ndenge nini yango motuna. Eza pasi Papa Jean Bosco ata soki lelo aye kosenga bolimbisi. Na oya saleli mama Sandra Mbuyi. Ekozalaka toujours pota na motema mama Sandra Mbuyi. Yango nga na lobaka vaut mieux ondima na yo humiliation. Ya boyka neto monaki mama Sandra Mbuyi libala ekufa. Okende kobala na mobala malonga. Pourtant tokotaka na ndako libala. Ezalaka mondu mususu. Eza lisusu eba ya ba parent te ke non wana na kokutana na mutu avina nga so kokutana na mutu avina yo ya mabe yeba deja ke futur na yo ekomi mabe ezalaka bongo mama na biso Lydia oya yemba ki magidar ye wana zaki na libala moko tina ba mama bokilo bazotinda ba audio ko ya kofinga mama Lydia wana aboma libala batu baseka ye bachola ye na réseaux sociaux yo chrétien ozokende koboma libala mais lelo oya ye ko se retrouver na mobali moko malonga ata soki batu bayembaka ke non mobali wana za muke mais mama wana lelo bo sentir que non elle est heureuse comparativement ya ndenge azalaki kala. C'est de la même façon avec le mama Sandra Mbuyi. Bozana mabala omoni ke libala o ezo simba lisusu te mobala zo utilizaka yo mobala za mobala malonga te longwa. To encourageaka divorce te mais eza na baka mosusu il faut longwa obima. Eza na baka mosusu oyo il faut pas ovanda. Soki ovandi yo moko kokufa. To yebi ke esalaka pasi mais ba réalité mosusu choix eza te. Ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Le pasteur Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accord Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele. Soki oza na besoin okende kosomba billet na yo kandenge ezalaka kandenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre. Kuna penzande okomona lianini okokota pona kosomba billet na ye. Kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke non mama étoile nga na somba ki billet te. Concert na biso eza nango le 21 novembre. Korate te le 21 novembre 2026. Somba biye na yo na lombangu, somba biye na yo na lombangu. Bato ko somba baza ebele. Toboyi orate biye na yo. Toboyi orate. Yasika eye, ya kitoko eye. Batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi.
Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko